Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino na oyo etali bongo kotalisa ba intérêt nini oyo ekoki kotinda na biso ba peuple congolais to voter Joseph Kabila Kabange numéro 3. Pe tokotalisa lisusu ba désavantage oyo etindaka biso na bozoba na tango ya deuxième république. Tozala na confiance ya bato oyo bazalaki na maloba ebele misala ya kokufa pe mboka na biso ndenge ekomaki na kao tokotalisa yango. Pe tokotalisa lisusu ndenge nini mboka na biso tango ekufaki na tango ya deuxième république ezalaki nde likambo ya ba discours oyo bato lelo boza koyoka bakoloba ete biso tolingi babeta président Joseph Kabila apesa ba discours, tolingi ete apesa ba discours, mais tokotalisa bino ndenge nini ba discours oyo ba mobutiste oyo bazali ko réclamer awa ekoma lokola coutume to eloko moko esi elata bango na kati na makila na bango. Yango na pona bango bazali kokanisa ete discours nde ezali réussite ya mboka. Mais boye komona ete epai ya Joseph Kabila maloba mike mosala ezali komonana. Bandeko babolingo sikoyo tokoti nano na kati na masolo na biso oyo lelo tozali kotalisa ba avantage ya Joseph Kabila Sisabidimbu. Bandeko babolingo boyebi ete Joseph Kabila azali président oyo azali le plus jeune président ya mboka na biso depuis Congo ezala Congo. Na age na ye bandeko tango azwaki bokonzi bino nyonso tu bomoni ndenge nini ba mobutiste basekaki batomboli mongongo balobi ete akokoka eloko te. Ba mobutiste balakisi biso ete ondire ete Congo wana ezalaka na sekele moko boye ye Joseph Kabila jamais akoki koyeba yango pe basekele wana lokola akoki koyeba yango te akosala pe eloko moko ya malunga te na mboka na biso. Tango biso tobandaki koyoka bato wana tobandaki kokanisa penza ete ya solo peke Congo wana ezali na basekele minene oyo Joseph Kabila kokoka te po babandaki koloba boye botala kutu tata na ye depuis azwaki Congo ti ina ndenga ye kokufa asali eloko nini babandi kotalisa wana ezali makanisi na bango babandaki kotalisa na moma wana babandi kotalisa lisusu lokola Congo ezalaki na basekele ebele bomoni ndenge Mobutu azalaki kozala na baproblème babandi kotalisa ekomi mpe kopesa biso mwa badoute mpona koloba ete ya solo donc Congo wana ezali na basekele makambo ndenge na ndenge. Me bandeko babolingo kaka ndenge balobaka ete makanisi ya biso bato ezali ya nzambe te. Ngai ti lelo tango namonaka Joseph Kabila natalaka boye nalobaka ete ya solo penza président na biso azali solo elombe mobali.
bandeko babolingo Joseph Kabila akamwisa na ndenge ya kosakana te po ete bisika oyo bato bandimaka teke un jour ekomonana na miso ya bato. Lelo Joseph Kabila abimisi babisika mosusu na miso ya bato. Bandeko babolingo soko kei na Kinsenso lelo oza komona ete Kinsenso pe ezwi mwa valeur kaka na malembe ndenge tozali kolinga to bakisela ye lisusu manda po ete akoka koacheve bamisala na ye nyonso ti na suka. Oyebi ete bandeko babolingo biso bakongole il faut tozalaka mitema ya malamu. Kimotema mabe oyo yango nde ezali kotinda pe mboka na biso ekende kaka na kokufa. Bandeko babolingo na sepelaki na ndeko kombata moko mbala ya liboso namona ete un congolais oyo azali babengi bongo pe combattant to parlementaire debout, babengi bango ba parlementaire debout, mais mwana mobali wana ba exemple ya pesi pona Congo bandeko nazali ko féliciter mingi ngai moko tango na talaki babilili na lobi no mwana mobali azali na vision, azali komona te ndenge ba misuso ndenge ezali ke bakangi bango babandi ya miso ya mwindu na miso bazali koloba kaka makambo aveuglement po ete bayebisi bango ete tala likambo boye baza kolanda ngulu. Mendeko mobali wana babiloko alobi bandeko na félicité makasi ngai moko tango na talaki na lobaki soki nazalaki pembeni ya ndeko mobali oyo nalingaki na ya penza na yamba ye na pesa ye ba bizu po ete babiloko alobi oyo wana soki kongole nyonso tu na mutu na ye atie ba makanisi oyo ndeko mobali oyo autaki koloba na kati na motu na ye na banzi ete Kongo ekokende liboso pe tokotika bakombata bakotika makambo ya kokende komenasaka bato pamba pe bakotika makambo ya kokende kofingaka bato pe bakotika makambo na bango bazali na bango yango ya kosala ete yo kosala boete yo loba boete yo donc bakokoma bato moko ba vrai démocrate soki balandi penza bango nyonso bazali na makanisi lokola ndeko mobali oyo ngai na uti koloba na banzi ete bato mosusu bakotuna me mama Rosalie azali koloba ndeko mobali yango nde nani na kosenga na papa Botamba kuna na régie tela biso babilili totala ndeko mobali apesaki bargima ya kitoko oyo sepelisaki ngai mingi vraiment azali moto oyo esika na ye azali ko mériter azali na Congo oyo ke akoki pe kokamba lingomba ya ba jeune kuna na Congo pona kopesa bango makanisi ya malamu pe asali eloko ya malamu pona Congo tala bato bakoki kopesa un plus pona Congo oyo tokoki ko espérer bango yo soko moni kaka moto azali koloba na ndenge azali kopesa makanisi na ye olobi ya solo penza moto oyo soki lelo ata komi na Congo akopesa un plus pe akoyeba ndenge nini ya ko conseiller ezala ta ba jeune po ete situation ya mboka ebana kokende liboso na esika oyo bato mosusu bazali kolinga ete kopesa kaka ba discours ya ba trouble makambo ezanga tina. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. Tshisekedi na Kabila bakutanaki na Goma basali fara na Goma avi na yoza nini? Roger, d'abord on remercie comme d'habitude ndenge pesa biso toujours parole toko discuter makambo ya mboka na biso bien que toi na musika. Pour nanga ils a déjà geste mo ya bien ndenge bi fara je crois fara on est l'équipe kuna place bakutana na Goma je crois bena Butembo bitumbe bimite baza déjà ba dirigeant baza na likolo biso tout zo soutenir ba l'accès exemple que bango moko bakutani kuna to kiteko ba bundito oya fingi moninga to ete ba ko battre campagne c'est-à-dire les deux sont des combattants. Joseph Azo combattre pour attirer la présidence Congo pour nous mettre Congo à niveau oyalingi. Tshisekedi pas combattre pour amener Congo à niveau oye alingi. La preuve année ba l'exception exemple place ba kutani ba bundite ba soini pété o azune zelana ke continuer campagne azune zelana continuer campagne na. Donc on sent la population congolaise est pareil. Donc exhorter batu na biso na candidat oyo lingi to o kuna lingi mais ezala sans violence et c'est passé vraiment comme la démocratie en Moroza vraiment ko déclaré. Mais si ko na linga naeba par rapport à la députation batu belé ba sali ba candidature na députation avi na yozandenge nini? Avi na nganga mo personnellement na loba ça fait longtemps nazo vivre à l'étranger.
Je crois qu'on a vraiment contre tout ce qui vivent à l'étranger au baquet opposé candidature na Congo parce que souffrance il y a peuple on a bien voté. Donc je crois premier malheur il y a peuple on les a bango. Bato bazuta na Liban bazo poser candidature. Bavanda na bato na te ovani na poto oza na mbongo no liaka bionza na mutuka no za ndako no somba oke olingo za ka mukonzi. Mais bango mo bato bavana pasi na mboka wana par exemple oke na dako banet na malweka. Au lieu de pita bi mapida muta malweka wa bi pasi malweka yebi besoin ya malweka yebi bata malweka balinga nini te ba ozwa candidat mo auti poto ayo poser candidature bi député na circonscription côté kuna ya Lukunga yem tazo kipi bata malweka ba voter mais bango mutu wana ye wana lem pas fana na malweka te aye ko poser candidature côté na meyaza na ndako na ya bien vani ngapenda personnellement pour na batunis ba uta l'étranger ba poser candidature na ki contre donc il fallait kaka bato bazo siéger sur place na mboka ba bi souffrance ya mboka ba ndeni mboka zo marché bango moko ba sale fo ba ke na parlement pour ba ko discuter bien ya mboka wana. Mais si on a ngana ba candidat moko to monier à minibus à offrir transport gratuitement pour na ba peuple. Est-ce que ça, exemple, Moko Yakito, ça la gratuité pendant les élections, pendant la campagne, et après, tant qu'on a poste dans le Parlement, on a bus ou on a batborozon, on a makolo. Bon, normalement, Nassir Nabuson au Congo jusqu'à présent, peut-être peuple congolais qui est un député. Député Zamutota, Roya Potengolonzela, Roya Teposombelo Bus, député yé pour à parler pour na peuple na parlement. Donc c'est-à-dire Azan Nazo représenter peuple. Bassin la circonscription par exemple Founan, Ezana 6 communes, na 6 communes par exemple après Sibino 10 députés bazo représenter toute la population oyoya sous région ya Founan. Bah alors, bisoto mo na lelo député yé a Chilibino Bus mais babino fele, c'est la flatterie. Ayeka po mikona bomo la gabi sezo fele tomate na bis metanga o le ka député est-ce que a otela bino ka bis wana me magabino chaque jour a ko supporter kuwana donc wana bazaka ko ya ko tromper peuple donc ba battre campagne ba sur programme eloni ba osala pour na peuple na ondima je suis ndao soutenir peut-être comme droit Zakari parce que à ça l'émission le lingala facile émission je crois tango elekaka et permettre na peuple congolais tout à mon même na ba fin kuna ba kwemo ok les journalistes va commenter mais azola qui ça souffrance ni za na peuple wana abandi ko sala yango je crois azali na député te mais avec mission moko ils ont le parlement moko chaque jour ils ont la population souffrance ils ont côté mais ils ont même ko interpeller gouvernement ba sala quelque chose na makambo ma bezoleka voilà des candidats qu'on pouvait élire ba candidat bangwana. Mais candidat européen au Tio Bezaline des Zakari, Moutazo offrir camion, azotia batu transport gratuitement. Ce que ça n'a soutenir parce que déjà OIE a ça pour le peuple congolais en tant que journaliste, ce qui a continué une idéologie en tout cas n'a soutenir parce que à Tchèque a visité donc à Banda qui déjà l'émission n'est pas facile, émission n'a pas sensibiliser le peuple congolais même le gouvernement. Donc ce que ça en tout cas c'est une bonne idée. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko boiti kolanda pe boiti koyoka ndenge nini ndeko mobali asili kopesa ba ide ya malamu ya kitoko oyo ezali kolakisa ete lelo soki ndeko mobali ya boye akomi na mboka Congo vraiment akomema pe implice na ye oyo ete azali na vision oyo ezali kolakisa ete vision na ye ezali kaka teke a penser na makambo ya violence a penser na ndenge ya kokosa ba peuple mais azali kopesa idée moko oyo ete yangana tozali koloba ete soki ata 100 combattants bazali na ba idée lokola ndeko mobali oyo situation ya mboka na biso to situation ya biso ba diaspora bakoyeba ndenge nini bakolandela lit na bango oyo bazali kosala pe bakozwa solution ya malamu. Bandiko babolingo tozali koloba tango nyonso ete ba raison ezali kotinda lelo biso na ba famille na biso pe na bandeko mosusu ba voter Joseph Kabila ezali pona nini ezali po ete Joseph Kabila asali ba makambo oyo ezali komonana na mboka na biso oyo moto moko akoki kobunga yango te. Joseph Kabila azali président oyo azali ya polo te azali na bilobela mwanza te pe azali président oyo apesaka ba promesse te mpona kosepelisa peuple mais après bomoni eloko te ye azali ndenge balobi ete sisabidimbu ye azali moto oyo
azali kosala misala pe biso ba peuple tolingi ete misala na azali kosala komisa yango tina suka kaka ndenge balobaka bandeko oyebi na mokili oyo bato mosusu ndenge basala bango wana babengaka bango kaka bafauteurs de trouble bazelaka soki bamoni ete moto asali likambo ya malamu bango bakoya oyo ndenge balobaka ba fausse langue bakoya mpona kobanda koloba bamakambo oyo ezali ndenge wana te wana nyonso tu motema mabe mpona nini bastope likambo ya malamu oyo moto azali kosala bandeko babolingo yebi lelo ete ata lelo soki boyoki ndenge bato balobaka ete Joseph Kabila azali mayele te akokoka mboka na biso te me bandeko oyebi na nyonso to bango balobaka bazalaka bato moko ndire basekisaka bangombe po ete ntango bango balobaka ete Joseph Kabila azali mayele te atanga te me ntango tozali komona bamakambo Joseph Kabila asali na mboka tozali siko komituna bango bato lelo bazali kuna bazali na poto oyo bamobutiste oyo bakima oyo balobaka ete bango nde bazali bato ya mayele babiloko Joseph Kabila azali kosala lelo bango basalaka yango te mpona nini omoni ete biso tokoki koloba lelo badiplome nyonso bino bamobutiste bobandaki koyela biso licencié tokoki koloba ete bino bamobutiste ya ntango ya deuxième république c'est fort possible mpe badiplome na bino bosalisa yango ya kosalisa eloko ezalaki na bino kaka makasi ya koyekola kaka langue ya français soki okomi koloba français kitoko ale bakei kaka basaleli yo diplome moko ata tala na ntango ya deuxième république bamakambo ezalaki ebele ndeko ezalaki komona bakozwa kaka moto moko boye na Équateur na kati ya village baye kaka le balakisi ye kaka mwa français mwa moke après bake basali bamanevre babimiseli ye diplôme lobi bazwi poste ya monene bapesi ye alors ntango bakopesa ye poste ya monene esika azali wana avandi bandeko azali koyeba te mbongo ya leta na mbongo na ye personnel azali kozwa nyonso azali kokubula bandeko babolingo bamakambo ezali ebele oyo lelo ndenge tozali koloba boye ifo boyeba yango Joseph Kabila azali président oyo ya kofélicité lelo bamobutiso bazali koloba ete mboka na biso démocratie ezali te mais ngai nakotuna est-ce que tango bino boyokaka ngwanda alobaka likambo ya démocratie est-ce que ye moko ngwanda azali mpenza un vrai démocrate mpo na ntango ya Mobutu bandeko yo meka kofungola monoko un journaliste omeka koloba makambo contre régime ngwanda azwa yo me akolimwisa yo boyebi bato boni yo ngwanda limwisa mpona balobaka kaka bamakambo basalaka badéclaration na télévision lelo bazali koloba ye ngwanda azali kosala makelele me bandeko nakoyebisa bino botuna ngwanda liwa ya journaliste oyo Koko Mushiri oyo azalaka na La Voix du Zaïre botuna ngwanda nani asalaka bamakambo mpo ete baempoisonne ye kaka na déclaration moko asalaka oyebi bamakambo mosusu nakoyebisa bino ntango bato oyo bagangaka ntango balobaka amweke ndeko oyeba histoire ya Congo te mpo croire na bato oyo nyonso makambo bazali koloba lelo bakongole mosusu wana poto ezali kopesa mawa bazali kobenga mpe ngwanda lelo papa akomi papa na bino ya mikolo ya suka bandeko eske ntango bino bokimaka boyaka wana poto ntango bobwakaka bangunda moto bozali kobenga papa boyebi ndenge bandaki kosalela bino badémarche kotindela bino meme bato ya immigration bato ya sécurité ya Mobutu bazali koya na poto basali neti babwaki ngunda mpona koyokaka bainformation boyebi yango te boyebi bato boni oyo ntango na poto barefule bango bakiti na aéroport ya Njili bazwi bango balekisi bango mbala moko na AND ngwanda azwa bango alimwisa bango ti lelo centras bino boyebi yango te lelo mpe naza kokamwa bato mosusu bazali koloba ete papa ngwanda me ndeko oyebi ete soki mpenza lelo
soki mpenza lelo balobi ete balandela logique ya makambo mais boyebi teke bangunda ya bino bato ebele ife kota mai parce que yo ntango oyaki olobi ete ngwanda asalaki nga boye ngwanda boyeboye sikoyo moto oyo ofingaki ngwanda lelo bato ya immigration bayoka ete akomi kobenga ngwanda ya yango papa papa ngwanda mais soki mpenza balandi logique ya makambo yo ifo baretire mokanda po ete ndenge ezali wana moto oyo yaki kokosela makambo moto olobaki ete azali koluka mpo aboma yo moto yango mpe azali na ye deja awa donc aza suna makasi ya koboma te alors pesa mokanda na biso zonga na Congo omoni okokende kobenga kaka moto papa boye papa oyo aza komerite kutu kombo ya papa te po ete bozoba eleki mingi yo ozomona moto mobimba na mutu na ye ezali kaka ndenge azalaka wana avandi azali koraisonne eloko nini akoki koinvente mpona kokosela président Joseph Kabila eske wana nde azali moto ya normal bandeko botala bamakambo oyo Joseph Kabila asali bamakambo ya minene par exemple bandeko ndako oyo ezalaki côté ya 24 novembre en face à Kankokolo oyo babengi yango lelo hôpital du cinquantenaire oyo basaleli biso hôpital ya kitoko bijou oyo depuis Congo ezala Congo depuis Zaire ti ndenge badati esila bakonzi ya deuxième république ezala Mobutu bapansaka na kosalela biso hôpital ya bijou boyete malgré lelo bazali koloba peuple Congo pays riche Congo tozali na badiama Congo tozali na nyonso mais bino bogeraki babiloko wana nyonso tu bozalaki kutu na problème ya barébellion te ndenge lelo Joseph Kabila azali ko reconnaître bapesaki bino yango nyonso tu na maboko mais botikali ata kosalela biso eloko ya malonga te mais lelo eloko nini bozali kokamwisa bato bokomi badonneur de leçon awa na poto Congo po ebonga ifo tosala boye te tala eloko boye bokomi ondire sikoyo bato oyo bazali komona bafaute alors que bino bozalaki na kati kuna 32 ans bandeko nani yango ayebi teke bandeko richesse oyo bango baza koloba lelo toza na diamant toza na cobalt ifale esala makambo mpo na mboka na biso mpo peuple akufa nzala te bandeko nani yango ayebi te kaka vundwa oyo vundwa oyo bandeko azalaki moto oyo azali kozwa ba richesse ya Congo azali koya kotekisa yango awa na poto na kombo na ye privé ti ekomaki na moma moko ba français bapesi ye interdiction balobi ete akoki koya lisusu na France te boyebi yango te ba congolais ntango ye bandeki kozwa ba richesse ya mboka azali koteka yango na kombo na ye moko eske wana bamobutiste na ntango wana bayebaki teke no ndenge azali kosala boza mabe mpo ete ezali richesse ya peuple bayebaki ntango ngwanda mpa bandaki kozwa ba richesse ya Congo azali koya kotekisa mpo ete bango nyonso bazwaki basuspendaki bango bakokaki konyata lisusu France te na moma wana na banzi histoire ongai nazali koloba bato bayebi yango nakobetela bino lisolo moko tala kaka bato bazali koloba lelo ata bangwanda oyo bazali kofungola monoko lelo nakoyebisa bino boye bandeko boyebi na mbujimai esika badiama ebandaki kobima ngwanda azalaki na ekipe ya bato na ye na basolda na ye oyo babandaki kosala mpona kolukela ye diama kuna na carrière na mbujimai makambo nazali koloba ezali liseki te ezali deux fois te nani Kongolu Mobutu azalaki pe na ekipe na ye na carrière wana na basolda na ye oyo babandaki kolukela bango badiama alors wana ezalaki ba richesse ya mboka sikoyo bango bakomisaki yango neti ba bien na bango privé ngwanda azalaki na ye Kongolu Mobutu azalaki na ye azalaki na batu na ye vundwa we azalaki na batu na ye banani susu bakonzi mosusu pe bazalaki na batu na bango bamosusu kutu bakei pli loin bake koluka batu na bango bake kokotisa bango ti na carrière ya Lunda na Angola donc ekomaki neti makambo moko babande kosala neti ba commerce na bango tala ta mokolo ya suka bandeko tango bakadogo bazali kokota bake koluka secours epai ya Savimbi tango bakomi epai ya Savimbi
ekomaki bango epai ya Savimbi azali kotuna bango bapesa ye plan ya mboka ndenge nini ezali mpo etinda baelema bato oyo bakendeki kuna bayebi ata ndenge nini bakoki kopesa plan ya mboka te, alors que bacolonel oyo bacolonel na bango babandaki komipesa kaka bango bacolonel na bakapitaine bazalaki kuna Savimbi akamwe. Epi na suka na yango moto moko azalaki wana na kati azango yebisa Savimbi alobi ete na ndenge ezali wana na yepe papa atindaki ngai mwana kanga ya autorité moko papa atindaki ngai po ete nde tosolola mpo na makambo etali diama botala bamakambo bato ndenge bomoni ete yango nde eloko bazali kolela lelo bazonga na Congo mpo babanda kosala bamakambo oyo ndenge bazalaka kosala. Me ngai nayebisaka bino bandeko ebele bakanisaka ngai mama Rosalie nazali kokosa ndenge ezali wana Nzambe asakangi bizibeli po ete mabele ekaki mingi. Boyebi combien de milliers de gens oyo bakota na se ya mabele bamona bambongo na bango te basusi baproblème ndenge na ndenge yo kanisi Nzambe azali zoba azwa bino lisusu bato bodirigaka na deuxième république azongisa bino. Est-ce que Nzambe akosepela lisusu ayoka lisusu ete bato bakomi kobwaka mabolongo babanda kolelela pour la deuxième fois? Nzambe asalobi ete nasi na délivrer bana ya Congo ekoki na lingi lisusu teke nazongisela bango lisusu bato oyo balelaka. Bandeko ngai nakoyebisa bino boye, il faut boyeba yango Joseph Kabila azali président oyo soki azalaki na bolingo ya Congo te mbelelo pe tolingaki tomona bamakambo nyonso tozali komona te. Tolingaki tomona ete alingaki pasala na ndenge ba mobutiste basala bambongo nyonso bazwale bakotisa yango na bamabenga na bango basombela ba deuxième bureau bandako bamakambo ndenge na ndenge. Mais Joseph Kabila alobi te ezali quand même mbongo ya peuple, il faut to sala. Lelo tala ete gouvernement ya Congo est débloqué montant ya monene pe bakei basombi ba câble ya courant câble ana nyonso basombi balobi ete il faut banda ko installer yango po ete babongisa courant. Tala lelo bamakambo lelo Joseph Kabila azali kosala ezali ba bêtise nyonso bato ya deuxième république basalaki ke bato bayebaka yango te. Ba congolais oyo baza na poto baza kozala na esprit moko ya moke ya kolala ndeko. Il faut yeba yango ete kokanisa te Mobutu depuis Zomboka depuis soki ba 65 ti na ndenge tokomi lelo ndeko kokanisa te ke babiloko nyonso to bino bozali koloba ya ba courant banini soki ba entretien nango kutu Mobutu asalaki te bino bokanisi ete ba courant na nyonso ba transport wana ezali ba biloko moko il fallait ezala éternel. Bozali ko comprendre ba conséquences te botala kaka ane boni mbula boni ko banda Mobutu banda ti to koma lelo pointe Mobutu asali eloko te a profiter de na biloko ya ba belge bino bosu boyoka ete Mobutu asali entretien ya ba transport na Kinshasa mobimba po ba sombi ba au gouvernement sombi ba transport po ba remplacer ya kala o ba belge ba chaka bino bosu boyoka ta na barrage inga bayebisi bino ke ou bien ba étranger moko bayeba ke ko sala entretien kuna po ete ba bongisa banini. Bandeko lelo bato mosusu bazali koloba ete Congo ngo kutu Congo mboka riche mais ba courir za la gâter ba place mosusu mais bozali ka komi funda bino moko bozali ka komi tchola bino moko po ete tangu Joseph Kabila ye aye ko kuta ba place bino bo cheka courant yende kutu akomi ko bunda po ete asala makasi po ba courir ko ta place wana nyonso. Alors bakisation na bino mosusu tango bozali koloba bozalaka na mwa ba réserve po ete bozali ko mifunda na makambo mosusu sa ke bomiyeba bozali kaka kokosa peuple sans ke bomiyeba. Bandeko yango na tokoyebisa bino tango bato bazali koloba makambo na kombo ya Joseph Kabila to na gouvernement bozwaka ta ya kokanisa ya koraisonner po ete lokuta ekomi ya mingi kati na bakongolais bamakambo Joseph Kabila asali il faut tondima ye po ete soki ezalaki bakonzi ya deuxième république oyo lelo tozali komona
omoni ete ba malchance pe bambongo yango basala bamonisa peuple pasi ebele pe basombanga bandaku na mbongo ya Congo na mbongo babande kozwa ya mayu ya bato bazali komona pasi baza kosomba bandaku awa ebele pe lelo ndenge tozali koloba boye basi batekitaki pe bandaku yango oyo ndenge balobaka ete le bien mal acquis basi batekitaki bandaku yango bandeko ozomona oyo bato mosusu bozomona mokonzi boye atanga deuxième république ona Belgique o AVC o boye wana nyonso tu baproblème oyo ke bakutani na yango mpona koloba ete mabe oyo basalaki lelo ekomi kozongela bango mpe bamosusu bazali kokontinue kaka na mabatala nazali koyebisa bino bokanga dati ya lelo mpe bokoma yango bamobutiste jamais bakotikala lisusu kokamba mboka na biso wana nazali koloba yango po ete nzambe asayoki ndenge nini biso bapeple tolelaki bambula na bambula mpe lelo abimisi biso na kati na pasi oyo tozalaki na yango jamais nzambe akoki kolinga kozongisa biso lisusu na maboko ya bato oyo lelo bakomi baprofeser kokosa ete kongo mboka na biso boye soki tosali boye kala wana nyonso tu mpo na nini bosalaka bamakambo wana te lelo nde bokomi koyebisa bato soki tosali boye tokei boye tozongisi boye botika babiloko pamba wana papa Roger napesi yo maloba mingi mama Rosalie grand prêtre mère na maloba na yo oyo osili kopesa vraiment nzambe apambola yo po ete oyo nyonso outi koloba ezali vrai bandeko babolingo oyebi ete tokoyebisa na bino aye moment donné tango tosalaka makelele pe tolobaka ebongaka malamu totala nanu esika touti po ete esika touti yango nde ezali base ya makambo nyonso tu ya makambo oyo tozali komona lelo bandeko babolingo ngai nazali koloba yango moto nyonso oyo lelo akoloba ete azala contre na makambo oyo Joseph Kabila azali kosala na mboka ngai nakobenga ye azali Sorodiongo to Kadia Mpemba to Ndoki Monene pana nini nalobi boye bandeko nazali na ba exemple ebele oyo ngai nakoki kopesa bino bandeko bino moko bo imagine kaka ba makambo oyo nyonso Joseph Kabila azali kosala pona mboka na biso yango wana bandeko babolingo nazali koyebisa bino boye oyebi ba makambo oyo ezali koleka lelo pona Congo ezali lisusu likambo ya mboka te o ba Rwanda babotoli biso mboka o basali boye ezali nde likambo ya kimotema mabe bandeko babolingo ngai nakomeka sikoyo nafungolela bakongole oyo bazali kolanda émission oyo moi bongo pona comprendre ndenge nini kaka bakongolais oyo lelo bazali kobenga ba opposant oyo bazali koloba ete bango nde bakodirige Congo ndenge nini bazali kolinga komanipuler peuple bandeko babolingo boza komona ndenge ngwanda le terminator tango nyonso azali koyebisa bino ba makambo ya l'est ba mama na biso na est bazali violer ba makambo ndenge na ndenge mais soki toyebisi bino na minute oyo ngwanda na ba utu ba rwandais utu oyo babengi batuti oyo bazali kote ya walikale soki toyebisi bino ete bato wana bazali na contact na ngwanda bokondima te soki pe toyebisi bino ke bacrime mingi oyo ezali kosala makote ya este ezali kaka organisé instrumentalisé na baopposant congolais bangwanda banani oyo bazali kote oyo bato mingi bakondima yango te mais bato mingi basi bakomprena yango mais oyo bazali kondima yango te ndenge kaka balobaka ete laisser le temps au temps totika tango na tango ndeko nazali koyebisa bino yo aussi omona bato bakei kosala crime to bakei po baviole bino moko boyebi ete makambo wana ntango basalaka yango ezali neti ndoki akei koloka moto ezalaka makambo moko esalamaka na kati na molili balingaka kutu moto ayeba te
yango nazali kotuna bandeko bino bosi bomona bato bakei ko violer après avoir ba mosusu bazali ko violer okotisa biloko na nzoto ya basi ale ba mosusu batelemi bazali kokanga ba photo après ba photo wana ezalaka toujours na maboko ya nani okomona kaka ngwanda nde mutu abimiselaka bino mpona koloba ete botala bamakambo bamama na biso bazali kosala mais bino bovandi na bapays développé sans même bo se poser question mais ndenge nini bato wana ntango bakende kosala baopération na bango ya ndenge ya bacriminalité boye ndenge nini kaka le même rwandais wana bakangaka mpe bafoto barwandais oyo balobi ete banguna na biso oyo ngwanda alobi ete tozali koyokana na bango te kaka bango nde soki bakei kosala bacrime wana bakangi bafoto epuis bafoto yango batindelaka nani kaka ngwanda ndeko il faut bozalaka na baide il faut boraisonnaka bofungolaka bacerveau ezali neti ngai topesa exemple biso bato ya radio zoomel 1000 tozali na baopération na biso ya bamolili par exemple tozali kosala soki tosali opération na biso allez après tala kaka biso bato tozali kokritike bakombata bacomportement na bango après tozwi basekret wana oya makambo biso tosalaki tokei topesi yango lisusu na bakombata bakomi kolakisa yango estce ezalaka yango na bandeko nalingi nanu nameka nani kofaire raisonner bino tozonga vandisa makanisi na yo yoka sikoyo eloko nini ngai papa Roger nazali koyebisa yo ndeko toboyi te biso nyonso tozali kobunda mpo na Congo tozali na susi ya Congo mais bamanipule biso te na bahistoire ya lokuta oyo bato bavandi ya na poto ezali nde kozanga nde moto ekomi kotinda bango boye mpe balokuta bazali kosala mpo bakanisi bakozonga lisusu na Congo mpo na bakamba mboka bandeko ngai nakoyebisa bino boye bolanda ngai lisusu malamu ngwanda ayaka alobaka ete bamama na biso ya este bazala koviole bango na banani barwandais wana bazalaka banguna ya nani ya ngwanda bolanda ngai malamu après ntango barwandais wana bakende kosala baopération na bango soki bazoviole mpo ete eza na bafoto mosusu soki otali meme bakombata balakisaka okomona mpenza ke bazwi mwasi bakangi ye balongoli bilamba basoda mosusu basimbi ye na makolo mosusu azokata ye bapoile na ciseau na banzi foto wana esirkilaka boyebi yango malamu bosi bomona yango bapoile ya nzoto ya basi aza kokata yango na ciseau na banzi bosi bomona yango bandeko bino bosi bomona barwandais oyo baza kosala baopération na bango na ndenge ya molili après baza kokanga bafoto soki bakangi bafoto yango eza kokwea kaka na maboko ya nani ya ngwanda ye nde ngwanda mutu apubliaka biso yango bandeko bomituna soki kuta ezali bafoto oyo ke oyo ndenge ezalaka ke babomaki mutu après ezalaka koboma mutu lobi na ntongo bajournaliste baye bakangi bafoto wana ça se comprend mais eza na bafoto mosusu ndeko kokomprendre te okomona bato mosusu bazali kosala opération ya viol mais baza kokanga bafoto mais bafoto yango nani aza kopublie yango ngwanda alors toloba sikoyo ngwanda alingi kozwa bato neti banani ngwanda kanisi babiloko oyo azosalako nde alobi ke azali spécialiste oyo asalaka bambula ebele pembeni ya mobutu na ndenge ya sécurité mais soki ngai naza kotala biloko oyo ngwanda aza kosala lelo nakoloba ete oyo aza spécialiste te na makambo ya sécurité azali tianana parce que moto mpenza azali moto ya sécurité oyo ayebi basekele ya mboka oyo ayebi ndenge nini basalaka baopération akoki kosala yango na ndenge ya busalite ya ngwanda boye te bamakambo nyonso to asalaka oyo alobaka ete ye nde azali spécialiste na makambo ya sécurité mais bamakambo na ye nyonso asalaka biso bato ya radio zoomel 1000 todetektaka yango mpe tolakisaka yango polele mpe mokili ekomprenaka ete ngwanda akosi par exemple alingaki amanipule to instrumentaliser liwa ya Armand Tungulu aggrave yango mpo yalukaka kaka bandeko alukaka kaka esika nini oke akosala likambo moko mpo epelisa moto mais nzambe aza kosukisa ye kaka Armand Tungulu akufi ça fait 3 mois ye kobimisela bato photo alobi ete botala
Arma Tungulu après 3 mois na clandestinité avant bakende ko kundaye moto na biso kota ki akangi ba photo. Maintenant on bazui ba photo on ba présenter bandeko. Ba bosana ki ko limwisa ba trace belé. Tout d'abord corps wana soko tali yango ezalaki corps moko ya plastique na mutu wana ndenge basalaki neti bakole yango epesaki déjà faux. Après 2 eloko nini ayaki kosala yo si omona mutu asali 3 mois na salle de morgue. Après tant babimisi po baliba kende kunde mais mutu ngo azali susu na makila na nzoto. Makila penzo ndenge mutu awuti kokufa kaka na minute mingi te. Alors boy bisa biso. Donc on loba ete ti ndenge bachaki nzoto Arma Tungulu na morgue wana makila bandenge kaka kobima. Alors ndenge ezali na bandeko bokeba na balokuta oyo bato bazali kolinga ko manipuler bino bokanisi moto lokola ngwanda azali penza ko luka intérêt ya peuple to azali ko luka ba intérêt na ye personnel. Mboke kende ezali bandi même ko zo mo pa ya malamu kaka bango yo babandi ko ya lisusu bandeko na tiki siko wana tokotina nupona Tshisekedi lelo bato belé bozali ko benga Tshisekedi Moïse. Tshisekedi azali Moïse te. Tshisekedi azali moto oyo bango nyonso azali ko participer na ba destruction ya mboka na biso. Nde bato bazali ko comprendre te. Bandeko, Tshisekedi azali combien de mbula boni na mboka na biso. O lelo soki bazali ko loba ete batanga ata babiloko Tshisekedi atiki na mboka na biso eloko te. Mwasi na ye kaka mwasi na ye. Azali na ONG ona bamindele bapesaka badon ya salaka ba demande na kombo ya ba peuple congolais. Mindele bapesaka ye badon mais bon luka na Kinshasa na bosu boyoka esika te mwasi ya Tshisekedi na ONG na ye wana akenda ta na Kinshasa ou bien sale loko moko ou bien polyclinique moko bo ou bien nini rien. Kaka ndenge alingaka tango ba Belge bakei na Congo ye pa kei soit disant que kei ko pesa badon na bato oya ye alobaka ete azwaka badon pona ONG na ye ko kende ko sunga ba congolais akei ko sala nini akei kaka kuna na ba village po ebite na village ya ko pesa bango kaka mo ba miette moko boye ale na bandeko na ye basololi na Chiluba bakosi kaka bamindela na ye tosalaka bo me bandeko tina ndenge ezali boye ata eloko moko te mais azali na ONG. Est-ce que bino boko comprendre eloko wana o bato bazali koloba lelo bazali na souci ya peuple soki kutu mwasi na ye azali na ONG asala eloko te mpona peuple wana même na Kinshasa moto moko te depuis ONG na ye banda ti lelo bolakisa biso esika nini ake kosala don ye kutu ndenge azalaki wana tango eyebanaki ke akokende kosala campagne na est azalaki moto moko kutu ifale alakisa bilembo a partir ya ONG na ye aprofite pa memeli bafemme violée mwa badon me bandeko ndenge ezali awa amemela bango nini bomoni kaka ndenge bakei kotourne na bampiaka basali na est Bukavu kutu mawa to Goma mawa to kaka bango bakomi kaka bato esika baza kosala bampiaka okomona bafilme na bango bayaka kobimisa yango kaka na nsima botala na nini wana basi bamanipule baimage bino bosi bomona bato bazali bino bomonaka yango soki Tshisekedi akeye esika asali ple bomonaka ndenge baimage yaka mbangu mais soki bomoni baimage ya Tshisekedi ewumeli 2 jours 3 jours bandeko mpiaka seke bazotravaye yango nanu même image ya Goma oyo bato chaîne oyo balobi ete ono ndenge ezali wana botala siko vraie image ya Goma po image ya liboso donc bareconnaître yango ke bakosaki na bango ezalaki bamontage ntango todénonce bango nde balobi botala siko image ya bien ya Goma mais eloko nini ezali kolakisa ke image ya bien ya Goma oyo bazali koloba ezali ya bien wana mpe kokozala manipule bake kopesa yango baspécialiste bamanipule yango mpenza na ndenge ya bien ya propre po mindele awa bandeko baza ba spécialiste pona ko manipuler okoki kondima te bazwi kaka ba programmer basona na ba mouvement nyonso bato baza kosala epesi mpe un temps bokoyeba te ke eza manipulation. Alors bandeko babolingo yango na tozali koloba il faut bosala keba ntango bato mosusu bazali koloba ete
avant tout c'est le peuple. Tango Tshisekedi azali koloba avant tout c'est le peuple. Oui, avant tout c'est le peuple. Mais tango zango loba avant tout c'est le peuple. Il fallait pas bilembo na yo. Oyo lobelanga peuple wana. Et moni sama. Depuis au banda, ti lelo. Et le moni ne so sala pour na peuple. Biloko yo tikela kaka ba peuple. Ya kotekisa mutu ya Lumumba. Ya kotekisa bakimba. Ya ko signer ba papier pour okemba boma bakimba. Et puis il y a qu'on sacrifier kaka bato nyonso ba peuple ou ba petit peuple bazali ko na IDPS ya ko bimisa bango na balabala pe bazali ko kufa mais au sala ka pe eloko moko te na ba famille ya bato wana même ata pona ko tia date moko symbolique pona ete sala mukolo bazali ko kanisa ba membre ya IDPS nyonso ba kufa na ba o ba boma bango te na ba bal banini rien pona ko leksa motema mabe na yo do azali ko utiliser kaka peuple mais tala siko ye moko na coulisse azali ko kende ko coopérer na bato oyo ya Joseph Kabila akende ki ko sala nini epai ya Moïse Katumbi bandeko avion oyo bomona ki Tshisekedi azwaki avion wana nzoka nde ezalaki il fallait bafutelaka yango mokolo na mokolo tango bakolo avion bakomi ko réclamer bambongo mosusu bato oyo bazoki engagement en Afrique du Sud bakale bazoko ka lisusu ko libérer likonda te il fallait avion zonga Tshisekedi moni moyen te alobi non soki na tikali kaka boyo moyen te tala Tshisekedi na coulisse azui avion na eti epai ya Moïse Katumbi ake koluka aide et avion wana bino bozali komona azwaki na Afrique du Sud donc avion wana il faut zonga po bakolo compagnie bazali na besoin avion na bango baza kokoka kofuta yango lisusu te bandeko bomoni balobi ete soso amelaka mbuma oyo ekoki na mongongo na ye balingaki balakisa na bato ete bango bazali extra tala lokuta na bango bandeko balobaki ete ezali avion na hélicoptère mais hélicoptère esika nzela elekela toyebaka te donc toloba ete hélicoptère wana eza na mbujimai ezozela po ete Tshisekedi akende kozwa yango po asala batourne na ye bandeko akei na coulisse ndenge ezali wana Moïse Katumbi adefisi ye mbongo po na campagne na ye alors boyebisa biso nde bato ya boyo bozali koloba ete bakoya kosala po na peuple bango moko nanu bapiaker soki bakomi na kokanisa ete mbongo wana ne bandeli nanu bakosala po na peuple to bakosala nanu po na baintérêt na bango yango wana tolobi ete nzambe aza kolakisa biso kaka basigne nzambe aza kolakisa basigne Tshisekedi akosala eloko te na Congo botika kolala pongi botika komikosa Tshisekedi azali na ye kaka ambouye akosala rien o ndenge balobaka ete Tshijengu yango na bandeko babolingo il faut tomonaka bamakambo Joseph Kabila aza kosala Joseph Kabila azali kosala bamakambo ezali komonana ba exploit oyo azali kosala yango tolobi ete ya solo penza azali sisabidimbu azali komonisa bamakambo ezali kosalama bandeko na Congo ya lelo soki moto azali koyela binoka azali koloba ete pesaka discours te toza na besoin ba discours yebaka ete bato ya misala mabe bato ya bilembo mabe oyo balingaka mboka na biso ekende kaka na libulu bango mpo na bango na badiscours na bango nde bayebaka kokosa peuple nde bayebaka koyela peuple bamakambo kaka ya lokuta badiscours boni oyo babetela bapeuple congolais oyo lelo peuple congolais ase retrouve na ye te badiscours boni par exemple bandeko bino moko botala kaka badiscours oyo nyonso to Mobutu azokobeta soki lelo balobi babimisa papier oyo badiscours abeta bandeko ekoki meme kozanga esika ekoki meme kotondisa ta 3 conteneurs ya minene mais badiscours wana nyonso epesa nini na Congo yango na tolobi tolingi système ya Joseph Kabila mosala emonani nsima ye alobi voilà tala kaka bamakambo ngo badiscours ekoma lokola maladie tala bamobuti so baye awa lokola bamesanaka na discours okomona kaka badiscours mais soko oyo kolandela na suka lokuta makambo ndenge na ndenge ya mabe kaka
bato bazali koloba bazali na amour ya peuple mais makambu ya mabe kaka kokosala kaka banani bako tango bino boloba ko ba Rwanda nde mutu balingi basilisa biso mais nga tango natalaka ndenge boza kokosa ba congolais awa ndenge boza ko manipuler ba congolais nga na lobaka mutu alingi ko sisa peuple congolais balingi ko détruire peuple congolais ezali kaka congolais yemoko po bino ko il fallait pour l'accepter bozali pe na bolingo ya ba peuple mais tala ndenge bokosaka ba peuple awa surtout ba diaspora bobandi na makambo badongo bosengi batu bambongo bozwi plus de 750 000 euros mbongo wana place kenda eyebana te et puis makambo ngo pa dongo ya ngalo kuta totikala komona tate ezala ngwanda ezala leader moko bimata senga ba excuse na ba peuple congolais rien après boye lisusu bobandi lisusu kosenga lisusu batu bambongo o bapesa biso bambongo po tosala bo mais bino bolingi kozwa batu neti banani na bato baza kopesa bango bambongo ezali kokamwisa yawana tolobi boye bandeko ba bolingo bozala éveillé moto amanipuler lisusu bino te po ete bato wana bamanipuler bapepe mingi nalobaka yango ntango nyonso biso soki tozali kondima Joseph Kabila au moins Joseph Kabila azali moto oyo aza na bapromese ya mingi te mais azali kosala makambo ezali komonana bino boyebi ndako oyo ya hôpital ya cinquantenaire oyo bokosaka biso boye na ntango ya deuxième république ono ndako oyo tokoki kotonga te mpo babelge ntango batongaki yango na bayebaki te mai ezalaka na se edindisaka yango bakoki kotonga te mais lelo Joseph Kabila ye wana babeti hôpital moko ya kitoko mpo na nini ezali kodinda te mpo na kolakisa ete bozalaki mitema mabe mbongo ya mboka bobandaki kozwa yango ekomaki ya bino moko bino kutu bamobutiste bosepela oyo misusu mpe bazwi mwa occasion bazali kosala lelo kuna na Congo bosepela boloba nzambe merci parce que makambo oyo bamobutiste basala na Congo soki ezalaki neti na bapoto awa balingaki bazala bato moko suspendi à vue balingaki babanda meme pas meme kosala politique na mboka na biso mpo oyo bosali na kati na mboka na biso pendant 32 ans ezali bacrime ya kosakana te après les Européens bozali koya mboka na biso etondi ba diamant mboka na biso etondi boy il fallait tout ça pe bato mususu basila ta soni baza koya te Joseph Kabila de pas une mboka na biso dans 10 ans ayibi mbongo koleka même pouvoir tango Mobutu asalaki na moment o Mobutu asalaki na bokonzi ayibi koleka Mobutu na kotala bato mususu na l'hôpital ignorance makambo Joseph Kabila za kosala bino boza kokanisa quoi eza ko coûter ba combien bino bokanisa za ko coûter ba 10 euros be ba 20 euros bino bofandi na yanga na lobanga il faut bo apprendre mingi bofandi na ba pays développés na ba aéroport boyebi mpona kaka nzela esalama mpo basopa goudron ou bien 50 km boyebi soki esengaka combien de millions est-ce que ntango basalaka misala bino boyebaka valeur ya bambongo ebimaka kobongisa nzela ya bandundu kobanda na Kinshasa ti na bakikuti koleka meme bino boyebi soki esengi ebimisaka mbongo combien lelo bato mosusu bakomi koloba ye azali kosala kaka contrat na bachinois oui tosepela kutu soki ata asali bacontrat na bachinois me mosala eza komonana mais bino bozalaki ete na contrat moko te tomona ata banzela babongisa banzela ya bakongo wana bandeko yo ozomona moto azolongwa na Kinshasa po akende bakongo 300 et quelques kilomètres ntina Matadi mais aza kosala ata mosusu 3 à 4 jours na nzela kokangama kaka bandeko boyebi yango bobosanaka te lelo mpe baza koya bango baza kosala lelo banzela kaka banzela est ce que banzela nde bato bakolia banzela mais bato bakolia banzela bino bokanisi ete soki Joseph Kabila abandaki nana tala bamabumu ya bakongole babanda na kolia bino bato ya liboso bolingai bobanda koloba ete tala kutu banzela malonga te banini alors que bobosani eke bino nde botikaka yango pendant 32 ans yangana bozali bato moko bozali ba chakal bozali bato oyo bolobaka tokoki kokipe bino te ndenge balobaka ete les chiens à bois bozali penza bambwa oyo bomesana na koganga mais ba œuvre pe emonanaka te Joseph Kabila nde azali kosala bamakambo ezali komonana yangana tozali koyebisa bino te eloko ezali kosala bino ezali nde soni mpo ete bondimaka ba œuvre oyo Joseph Kabila asala te na mboka na biso Joseph Kabila amonisi réalité epai ya bakongolais yango na bakongolais tala kombo bapesi babengi ye sisabidimbu wana nde bakongolais balobi ete tolingi kende tina suka silisela biso misala
bandeko ba bolingo bokeba na baperroquet ya deuxième république baperroquet ya deuxième république bango nde baza koya kodistraire biso bato mosusu mpe bayaki na bango na bapoto awa ndeko oyeki okoteli loyenge okabela bamusicien mbongo lelo tikali na rien alozwi kanda na yo opesi yango na makambo kongo ntango ndindaka ozwaka bambongo na yo mpo na nini osalaka mpe bamakambo te osomba bamapangu na yo kuna na kongo osakani na mbongo lelo ose retrouverie aloye omikomisi combattant oyo nalingi kobunda mpo na mboka botikaka komiyokisa soni boye crise ebeti bino se retrouver na rien allez bozwi sikoyo kanda wana bokomisi yango na makambo kongo ozwaka mbongo sakani nango okabela bamusicien lelo bamusicien oyo okabelaka mbongo moni bandako ya malonga kuna na kongo batongi ekomisi yo lisusu motema mabe okomi koluka makambo okomi koluka ete okomi kombata mpo nini obundisa bamusicien wana obanda kobetabeta bango eske ntango opesaka bango bambongo na yo bakangaka yo na makasi opesaka yango na volonté na yo alors tika koya kosalela bato bapublicité koloba ete napesaka bamusicien boye nasalelaka bango boye mpo ete oza kobima ngoto bobo zoba mpo ete soki ozali koloba biloko ya boye ezali mawa mingi vaut mieux kose taire ke koloba biloko oyo ozali koloba yango na bandeko babolingo tozali koyebisa bino ete Joseph Kabila azali président oyo biso tondimi kovote yango tolobi te congolais nyonso il faut à voter numéro 3 bandeko nako révéler bino eloko moko pona lakisa bino ete ba mobutiso tango balobaka ba makamboko bayebaka nini bazali koloba te balobi ete Joseph Kabila ata meeting moke na stade de Martyrs il faut azwa ba musicien a corrompre bango pesa bango mbongo po baya kobeta c'est bien toyoki bino ndenge bolobi mais bino bozali kosala corruption 5 bomilliers ba pona nini bango corruption na bango ezali nini ozwi mbongo tie na Western Union obengi ndeko na yo allez natindeli autant allez bon voter numéro 11 mais luka pe quelques batu o ba ko voter omoni corruption na bino ndenge ezali kosala po ete ezali kaka corruption ndenge bomesana nango na tango ya deuxième république nde yango na bozali komesana na ko continuer na yango mais bandeko nazali koyebisa bino boza kobebisa mbongo ya pamba kutu bana kini basepeli balobi wana ekomi cop na bango otindi mbongo bakolia yango mais bakovote na bango numéro 3 bandeko ndenge ezali onako Joseph Kabila azali phénomène na ndenge bomoni peke Tshisekedi asopi boule bandeko akanisaki ekoyebana te akatisi butu akei kosolola na Moïse Katumbi ayebisi ekalobi mon frère ndenge ezali wana avion oyo ezali kozonga Afrique du Sud pour ete moyen kofuta ezali te donc ndenge ezali na campagne nanga moyen continuer ezate Moïse Katumbi akotisi loboko na poche à soutenir PPRD et soutenir comme il faut soutenir Etienne Tshisekedi bandeko babolingo boyebisanga nanu bandeko ezali mawa mingi nde moto ya boye bobengi ye Moïse azali kaka kokende kosengaka secours epai ya bato aya na poto ya bato baseleba mabonza mabe tala bambongo nyonso tala aza na stratégie moko bandeko Tshisekedi aza na stratégie moko bato bazali kokomprendre te oyebi Tshisekedi bino bambongo bino bopesaka ntango ekotaka na nini na ye Tshisekedi alingaka kodepanse yango nyonso te bino bopesi mpo ete olobi tasala campagne mais aza kolinga kodepanse yango nyonso te azali kaka soki adepanse une petite partie mosusu wana bombi après aza koyebisa bino kaka mbongo eza te mbongo esili babiloko moko ya bongo mais naza koyebisa bino ke bambongo ebele ekoti na konti na ye azali kobomba yango kaka bandeko pour comprendre histoire soki oyebi mpenza vraie histoire ya Congo moto ayebi vraie histoire ya Congo ko akoki kondima moto lokola Tshisekedi te akoki kondima mpe moto lokola Ngwanda te moto ayebi mpenza histoire ya Congo bato baza kondima Ngwanda baza kondima Tshisekedi bazali bato oyo bayebi na bango histoire ya Congo te baza kosala kaka makelele oyo neti baza kobenga bango bashakal baza kosala kaka makelele me bayebi histoire ya mboka te moto ayebi histoire ya mboka akoyeba ki e Tshisekedi akoyeba ki e Ngwanda mais ndenge ezali wana bayebaka ete
ndenge nzambe apesi grâce radio Zoumel 1000 ezala toujours en marche tokobanda kolakisa na bapeuple esika nini lokuta na bango ezali. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Tokosenga kaka na ba congolais bozala éveillé bolamuka. Tala ndenge ba politicien ba faux opposant oyo bazali kobeta bino ndembo. Tango Tshisekedi azali kokoma pembeni na bino awa. Boyoka langage na epe makambo alobaka. Azali kosala neti ye kutuna bakonzi ya Congo binemi géré. Mais tala ndenge azali kokime pa ya Moïse Katumbi pona kokende kosenga mbongo ya campagne. Ezali soni bandeko. Ezali soni bomona ka mosika ba makambo yo ezali kokoma. Pona kolaksa bino ete Tshisekedi azali ko jouer na double de jeu sans que bino boyeba. Azali ko sakana na bino sans que bino boyeba. Bino bozali ko salaka ba sacrifice ko boma nzoto wa mais Tshisekedi azali ko beta ba je na ye na CC. Bande ko babolingo na koyebisa bino eloko moko. Oyebi Tshisekedi azali moto oyo pona ye Kongo ebonga te manfu. Ye loko awelela kaka ba intérêt na ye. Bandeko ngai siko na kopesa bino révélation moko po bato mingi tango bayokaka yango balobaka kaka Tshisekedi azako longola biso ko banga oui Tshisekedi azako longola bino ko banga po ya longola kaka bato ko banga depuis kala banda ko longola bato ko banga continuer kaka mais nazali ko ebisa bino eloko moko. Depuis Tshisekedi abanda ko pesa discours kolobaka ba peuple congolais bolongola ko banga il faut bobimaka na balabala bosala boy ezali malamu ndenge ya mesana koloba mais botuna ye tango ayebisaka bana ya bato mosusu bino bolongola ko banga il faut ko bima mais pona nini tango ekomaka ete marche ya makasi ndenge ezalaka ba soldat batondi bako beta masasi tango alobaka bolongola ko banga pona nini ayebisaka pe Félix te longola ko banga kende ko kota pe na fuli ya bato wana lakisa ete ozali mobile. Donc ye pona ye soki alobi na bato mosusu bolongola ko banga aza kotinda bango liboso ya basoda ye azwi mwana na ye Félix abombi ye. Mais soki ekomi makambo ya négociation pona makambo etali ba intérêt ya mboka nde azwi mwana na ye abimisi bandeko oyo kaka ndenge nayebisaka bino ke soki omoni Tshisekedi na ba négociation nécessaire tala kaka na nsima komona kaka mwana na ye atelemi wana oyo ndenge bapesi ye kombo baza kobenga ye ke tata Matamba. Yango ete bandeko ba bolingo nazali koyebisa na bino bosala keba mboka na biso tokotonga yango na bareve ya boyete ya salite ya bozoba mboka na biso poto tonga yango il faut congolais nyonso apprendre conscience azwa mayele po ete biso nyonso tokende kopesa implice mpo na mboka yo ozomona bandeko epesaka ngai mawa tango namonaka ba dirigeant congolais oyo bazali koloba ete tobunda mpo na mboka na biso po ete lobi tokende kokamba mboka oui mais soki otali malamu mingi ebele ya bakongolais oyo bavandi na poto bazali bato moko baapprendre rien pe raisonnement na bango ezali trop bas. Un vrai opposant akosala nini alobi tala mboka na biso oyo mpenza alingi mboka akoloba boye bandeko tala mboka na biso ndenge ezali mais siko tozali kolite po ete tokende tozwa mboka mais nakosenga na bino bato bozali na poto yo soko oyebi ete ozali na poto eloko akosala eza te kende kolinga kozwa formation po ete lobi soki ozongi na mboka opesaka meme oyo osalaki awa kotinda na bakongolais basala baformation basintegre pe mais bango balingaka wana te mpo nani lokola bazali bato ya misala moko ya molili ya CC na ndenge ya kobombana na ndenge ya molili mpo na kokosa bapeuple balingaka jamais koyebisa na peuple congolais na poto na diaspora bokende koapprendre mpo lobi soki tozwi mboka bino nde moto bokosimba mboka mpo bokamba mboka bango discours na bango kaka bobunda mpo na mboka mais bozali koloba na bato na babunda mpo na mboka ntango ozali kolanda raisonnement ya bato yango oza komona ete bato oyo soki bake na Congo bakopesa nini mais bango siko balingaka ete bakongolais bazala kaka na position wana batikala kaka ndenge wana mpona bayeba ndenge nini ya komanipulaka bango
yanga nalobaka ete peuple congolais yo moto vandi na poto nzambe apesi yo chance ezali occasion chance oyo ya koniata mabele ya poto epesamela moto nyonso te eza mpe na bato mosusu aya na poto 3 fois 4 fois na mbongo na ye me babetisaka ye kaka baretour akotaka pete suka na ye kaka aéroport me yo moto ozwi occasion okomi na bamboka ya boye mpo na nini olingi kotikala kaka kidiba olingi komibimisa te po ete ozwa mpe mayele lobilobi tokokende kotonga mboka na biso RDC yangana nalobi ete bandeko likambo na bisi bino ezali vrai bolanda kaka baopposant congolais jamais batikala koencourager badiaspora bazali ete non boluka mpe koapprendre bozwa mwa quelque chose mpo lobilobi tokende kotonga mboka bango kaka kotinda bango kaka na bozoba oyo nyonso bazali kosala ezali komona na mokili bozoba kokende kobetaka bato komenase bato nde bato ya boye bango balobi ete bakokende na bango na Congo mpo ete tokamba Congo totonga Congo bandeko bomonaka mosika bazali koutilize bato botala Rex Kazadi bautilize me lelo opposant congolais nini ezala ngwanda bomoni ata alobi ete na mbongo nazalaka na yango na lukeli ya avocat ekomi bakomi kosalela ye bantitsani bandeko mpo na komona humiliation ndenge nini baza kohumilie bato yango la tolobi ete bandeko bokeba bomonaka mosika oyaki mpo na koluka vi na yo apprendre quelque chose lobilobi okende kosala makambo na yo baopposant congolais bazalaka na souci na biso bapeuple te ata langage oyo boza koyoka Tshisekedi aza koloba ete avant tout c'est le peuple lokuta bandeko c'est l'hypocrisie ezali hypocrisie bandeko balingaka komanipule peuple na maloba sukali mais soki omoni bakomi esika wana bandeko oyo nyonso babandeko kolobako bokomi koluka yango na mai na miso wana baexplication ekomi ebele omoni boyeboye bokeba Tshisekedi asali bambula ebele na mboka na biso atiki rien meme na kabeyaka mwanga atiki rien alors ndeko koespere te ya mingi te ndeko mpo Kongo ebonga ndenge okomi na mokili wa poto awa ndeko apprendre zwa mayele okende kopesa implice na mboka na yo tika kokonte sur Tshisekedi kokonte na Tshisekedi te po ete Tshisekedi ye moko asala rien na mboka na biso atiki eloko te kende ta na kabeyaka mwanga zwa ta filme oyo mokolo Joseph Kabila kende na kabeyaka mwanga ndeko okoyoka mawa pe okolela alors soki ye moko kutu na village na ye atiki eloko te ebongo yo ndeko nde yokanisi soki alobi ete tout pour le peuple tout d'abord ndenge aza koloba ete avant tout c'est le peuple wana nde yokanisi ete Tshisekedi azali na souci ya peuple te ezali kaka malobo ebimaka likolo ya mbebo me na motema Tshisekedi azali kokanisa bamakambo mosusu ndimela ngai ya solo makambo oyo ngai nazali koyebisa bino bandeko bolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo